Ye aza suffisamment ya connaissance oyo akoorienter bato na traitement et non na prière, mais ya mati pour embryer sous peuple de Dieu peuple. Et c'est vraiment ça le problème, parce que même na Congo na biso il y a des médecins romona avant bando opérer abani na losambo. Parce que pour lui, Akanisi, réellement que c'est Dieu qui guérit. Il y en a tout plein. Et c'est vraiment ça le problème, en fait. Problème de la société, nous faisons plus confiance en un Dieu hypothétique, au lieu de ça, la confiance, na ba connaissance, na biso, na oyo tozo utilisé comme matériel, et non, que ça, la connaissance, na elo qui n'existe pas. Et ça pose énormément... Mwanza. Parce que, pardon, Joker. Mwanza. Les mots employés là. Ah, pardon. Oui. Mais, au moment où médecin mususu et pas na biso, ceux qui attendent na classe bien té, ceux qui a Monica ko soigner maladie ta otinonini, kenena okomo na basali nzambe. Il y en a qui existent na mboka na biso. Et vous voyez là où le mal est profond. Donc, yo moko médecin, au lieu benga ba collègue na yo, bo se concerter ndete ezalaka na ba hôpitaux na poto, romona ba faire venir un grand professeur pour na kamoko ba boni keza kamoko tellement complexe. Pour ba meka ko étudier ngo. Soki pe ba étudier ngo bientôt romona vraiment et comme concertation des médecins ba reconcerter même des médecins aux États-Unis étrangers à côté de la collègue du confrère na kawana ebise taelanga na nuka oyo biso to analysango boye mezo simbate. Pourquoi? Parce que pour faire évoluer la science. Maintenant au monde ya biso ba médecin papa kenena komona basali ya nzambe po biso abatozo kokate. Ça c'est grave. Donc bango merci parce que ndeko na biso amataki vraiment aumela ki de le début na nina. Oui, merci Moutabla Koskala kiti nanga, c'est vraiment ce que j'avais juste à dire. Merci hein. OK. Rami Sol, tu peux se demander. OK. Bonjour encore une fois. Bonjour papa. On a besoin bonjour. Namanda Rolando depuis Tongo, j'espère que mon agina. Déjà passé et mawa na comité na biso parce qu'on est congolais malgré autant mola tu vas bamboka mais pas on est congolais. Na d'abord na sujet na acte électif entre artistes na biso Pakaloui. Donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc à leader opinion normalement akoko ya na ba erreur ya boité. Oza société oza buzoba parce que ba ka oyo na Congo c'est beaucoup donc eza belé yende toyebi yango parce que ça un figure nenga yebani c'est pour ça tozo lobela ngo mais soki pe to landi bien na mwa koka oyo baza ebele bako ki ko se retrouver na même situation je n'ai rien à voir avec les chrétiens dans le temps que ça la vantine nenga mais c'est que je n'ai jamais connu un chrétien intelligent. Chrétien no mutu nyonso asambela mingi ata tanga ziba licence comment bazala maele te. Comment pourquoi fona lobelo kwana comment est-ce qu'un docteur yo muto traite akabat oyebi nzoto ya mutu plus que biso to yebi des photos à prendre avec lui oyebi fécondation eza nini ne mutu mo awa vanda aye ko biso ke non ezalaki na gene moko avandaki arezonaki azwi mabele asangisi boye akele et puis ondimeli mais mutu wana oyo azondima information wana c'est un médecin ayebi fécondation eza nini tozokende okomaka bête suite ya kozala trop croyant kondimela na un invisible babiloko oyo esalemaka na bafoyer ebele ya Congo bandeko na biso basala nzambe ebele baconserva soki problème eza fo leka nanu na église avant okende hôpital nga nakota na église nayoka mateya wana kotisa yango na bamémoire ya bato eza bachose kaneti na ka oyo emonani apakalo fo l'état congolais aprendre yango disérieux aza artiste na biso toza ndeko l'état congolais reprendre yango sérieux te premièrement de 1 pour anini parce que état congolais majorité nango ya composé na ba chrétien pona bango ezala normal donc discours na yo et ko fungola batu mo te bongo hein il faut révolter batu état congolais te il faut jamais que yo ndoza responsable ya liboso parce que o ekomeli yo
soki mwana na yo amoni yango akorecopier yango akoreproduire yango yonde il faut banda action liboso état congolais il faut ça te yondo zali état congolais parce que soki Congo yo zate alors état congolais ezate soki ba congolais basate alors Congo ezate ensemble ya ba congolais yango ne sali état. Donc justement dans le cadre wana to passer maloba na ndeko na biso Josaphat Amataki ou bien Esther Non, Esther, papa, je suis pas qui a médecin. Bonjour ndeko. Est-ce qu'on a Bonjour ndeko. Est-ce qu'on landa ki biso maram tozolo bela? Naolanda bino makasi. Naza debi point noir. Nalobi boye. Ngai naza chrétien te, naza musulman. Nazo pesa kaka moi réponse selon connaissance na ngai. Est-ce que bozo yoka ngai no? Bozo yoka yo. Yo ke kota musulman. Nga aza musulman. Donc nazo pesa kaka réponse. Yo koza no mutu moyindo te sa babiloko wana nyonso. Napesa ani réponse. Mais ndeko yo bongo miso ozoko miyoka te nga nazali na nga musulman. Est-ce que ozomona ngo eza en sens? Napesa ani réponse. Wana ekomi autre débat, napesa ani réponse. Loba tozoka. C'est bon. Nalobi biso na croyance islamique nzamba kili destin avant qu'il a mokili. Déjà nzamba kila ki destin avant qu'il a mokili. Donc nzamba lobi moli destin zani. Destin zali mayo nyonso kokomela moto oyo moto ayebi te mais nzambe nda yebi yango ni yango la destin. Oyo mutu nzamba ayebi yango. Oyo kokomela moto. Oyo kokomela moto nzamba ayebi mais moto ayebi te. OK, zela. Nga na otambola nazotambola na nzela. OK? Nga na otambola na nzela. Mulili ezali. Bati molili bulu ba prévenir ngai te. Nzambe mutu a préparé ki yango bati mola libulu nga na koya wana beza bato bati mola libulu. Bati mo libulu batie ba signe ya prévention te nga na ye na koyi wana. C'est bon, on a répondre. Oui. Et bon, à toutes nos questions pour la Nini, s'il vous plaît, par respect. Tout soit la non, mais n'a pas soit noté. Ce qui a toutes nos questions, c'est parce qu'on a posé sa réponse. C'est bon. Dans le but destin, Zamba Keli yango avant qu'il ait mokili. C'est-à-dire que non, maïto comme la ramoto, Nzambe sa. Pour répondre à la question, a été à toutes nos questions, répondre à la question, s'il vous plaît. La question répondre à la question, à lobby. Batu na butu na mulili ba prévenir yete ke zaki na groupe ya personne ba chimbola ki libulu na simawana akoti na kati nani asali mabe nzambe to batu wana ba chimboli libulu nzambe na asali destin na ezala bongo. C'est bon. Ndeko na biso yoka Surat Al-Kamar 54-49 elobi nini Sura yebi yango kutwa. Surat nini? Surat 54-49 elobi nini Sura yebi yango na komi musulman. Na quelle version zolobi là? Donc magambo ti koloba awa ekomama na surat nini? Oh, yo moto pesi ngai surat folo balanga eza na verset nini ti? Yo bi surat eza monene non? Surat eza mola yo folo balanga ke non? Surat inter na verset. Ndeko na biso este. Magambo oti koloba awa ekomami wapi? Mayo na lobi na yo. Hein? Mayo na lobi na yo. Ndeko la biso magambo oti koloba ma awa ekomami na Coran to eza verset eza na Coran to eza na Coran te. Zela zala malembe ndeko na ngai. Zala malembe toke malembe. Boyala ngomba boye te bozela. Mayo na yebi sibino destin. Nzamba lobi na biso na Coran. Mais Blacos magambo oti koloba awa ekomami wapi? Magambo oti koloba awa ekomami wapi? Eto basaka na mato ya koyoka na yebi na mate. Mais Esther, est-ce que vous allez comprendre les questions Jonker à Tunio? À Tunio, quelle question? Magambo Tikoloba awa, que Allah m'a créé. Oui, et comment mi wapi?
Et biso eza la carte ya Coran. Na verset nini? Oui, Na verset nini? na surat nini. Eza Eza surat, na eza surat hadith, ou eza nini? Hein? Eza hadith, c'est dans la sourate Bakara. Na sourate Bakara. Ok. Pesa verset. Soko tangi na avant dernière verset à sourate Bakara. Zaka tsika biso yokate. Pesa verset. Papa zala malembe. Zala malembe. Eza na sourate Bakara sina. Avec ce PC vecteur sili. Ça c'est compliqué pourquoi? Bah tu n'as pas ça avec ton 5 10 oui. Bozala Korawana. Bozala Korawana. Pesa verset. Oh. Source na yo makambo tiko lobeza nini? Que Allah muta créera destin. Eza la dernière verset à sourate Bakara. Puis ya kopesa verset na yo tokobeta yango na chat GPT ou soit na Google tozwi yango mbala moko makambo ekomami na Coran ekomami na verset nini. Eza problème yo na bi de sourate Bakara sourate chapitre 2 verset 280 verset 288e verset. Zela olobi nini? Surat 2 dans chapitre 2 oui, loba. Verset là on a 288e verset. Ok. Zela. Elobi boye. Surat Al-Bakar 288 Elobi boye. Et aucun d'eux ne sera interrogé sur son péché, alors qu'ils savent. Place signé Elobi marambo destin. Zonga na 207 toi des bandeli, zonga des bandeli. Côté parler de maman. Elobi surat combien? Surat 2. Na tu sais pas la Coran wana. Tozo mais loba, toza nango. C'est bon parce que déjà pesa ki liboso eza lokuta. Oya liboso déjà pesa ki eza lokuta. Pesa siko oya bien. Nala pesa version lokuta, hein? Mais oti ko pesa awa surat 288 totangi elobi boye. Et aucun d'eux ne sera interrogé sur son péché. Ata moko te akomi tuna mana lisumu na ye. Alors bayebi yango. Alors qu'ils savent que aucun d'eux ne sera interrogé sur son péché. Alors que bayebi que ata moko te akomi tuna na lisumu na ye. Eza makambo destin te. Pesa siko ya destin. O tiko loba awa. Dans le Bible. Soki oyebi te ezala clair parce que eza te destin eza makambo susu. Papa, yo oza mon église de Noir na musulman. Yo ka toza la live pour la question autour. OK, Ndeko Esther. Ye azali moindo lokola yo. Yo traité ye azali mutu ya église des Noirs. Yandimi. Yosko oza mutu ya église d'arabe, c'est ça? Ah, la dimi, donc église d'arabe. Ce que traité ndeko na yo ya muindo, ye kuta za fier ya kozana église ya bayindo. Ye azane kutu fier ya kozana église ya bayindo. Pona représenter couleur na ye, mais yo ozo mata devant bandeko no bayindo 500 ngana zala nanga mutu ya église ya baarabe omoni yango pesa fier pona to bapenza so croyant nyonso azalaka maïti Papa, église de Noirs, eza créée par Nani. Église de Noirs, eza créée par Nani. Eza na livre nini, eza preuve comme au biso pour Landa. Église de Noirs, eza créée par Nani. Papa Esther yokanga. Omoni buzoba ya bato basambelaka. Na yebaka te comment bosalaka bino na bino basambelaka.
boswana ka bino na bino ozomona chrétien bazobomana na musulman or ke bino mbali bobela maladi ka moko parce que ba question ezotuna yango pe ka chrétien tunaka mais yo moko ozobosana oyo yo osambelaka ezaka batu mutuka ba créer yango ezana eloko moko te vanda soki wapi ayebisi yo bakomeli yo bakomeli yo balobi ke maloba oyo yozomona ya Coran eutaki pa ya Dieu moko boye yo bakomeli yo ndimi yango mais ye na église de Noir bango bavandi ba bibiso bayindo toboyi tonyokoma biso tozoloba oyo tozomona oyo tomoni paso tomoni tolobi yango to décider siko totambola boye mais yo zo obetela biso masolo oyo bakomeli yo mutu ya komeli yo yebite yo kasiko question na ngai yoka question na ngai na kati ya religion na o balobi boye balobi Allah apesaki message epai ya ange Gabriel ya kitisi message wana epai ya prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam yango wana no ok Allah tango bazalaki na ange Gabriel témoin na bango ezalaki nani amona bango bazali bango mibale nani Allah tango azalaki na ange Gabriel témoin na bango ezalaki nani oyo amonaki bango mibale bazosolola pona Allah apesa message epai ya ange Gabriel akitisa yango epai ya prophète Mohammed sallallahu papa Kimbangu tango bapesaki révélation témoin ezalaki nani tika Kimbangu toza na Allah ngana osona na makamba ya ba musulman toyeba yo soki oyebi makambo yo salaka tika Kimbangu azala ba église de Noir biso toyebi ya makamba Kimbangu tosona na yo parce que yo za fier ya kozana église ya barabe na la Bible tango bozo tuna mituna wana répondre ngai na question na ngeza simple Allah tango azalaki na ange Gabriel nani azalaki témoin et Allah na ange Gabriel bazalaki wapi pona ya koyebisa yo na Coran ke Allah bapesaki message pa ya ange Gabriel akitsango pa ya prophète Mohammed sallallahu c'est ça question simple monzimi tango bakomi maloba ya Nzambe azana besoin te a vérifier atala soki nini ndenge bino bozokende nango wana bongo te yo na vie na yo ondima no makambo oyo vérifier na yo te c'est ça yoka non natuni question makambo oyo ondima yo vérifier na yo te c'est ça nalobi boye makambo yo zoloba façon question makambo oyo ondima o vérifier yango te oui ou non na vérifier. Ok. Ce que question n'engage comme yo vérifier. Allah na tant bazo so na prophète bazo so na ange Gabriel. Nani azala ki wana mona ki bango mibale et bazala ki wapi comme yo vérifier. Et ça c'est réponse. Mais motakomo na nzamba zate nzambe na a révélé la moto. Tala mukolo yeboka tala taba chrétien musulman yamayele bazalaka te baona baza bazoba koza kwa eza zoba donc mutu moko akomona nzambe te sikoyo yo bakomeli yo ke nzambe mutu alobaki yo tuni te me mutu oyo akomeli yo yamonaki nzambe otuni te yo ndimi